komba tata mwana pe tata Molimo Centre. Tolandi mate na biso tata pasteur ate biso. Mibeko. Lelo soki mibeko eza ko chauffer. Ya oni kokabola biso na satana. Tege tolandi mate na biso. Kayen etumbo tata Nzambe apesaki kambo yekomona na Kayen pamba te abomaki leki na ye Abel akwesi mobeko balobi koboma te ozongeli nini makala moto na moto na yo tubele yaki babeko yaki pe kamu mingi bapekisaki na 60 banda misala batata na biso bateyaki biso mingi totombolaki maboko tokataki ndai bandai mosusu namonaka yango na mozole bato mingi bakata ndai bakomaki mikanda na mizolo bakombo na bango ezali tosalaki retraite mpona ete tolongwa na mabe tosala malamu tokomela ba 80 90 bapapa balobi eske motuna batunaki tomona ngo na miso biye tozela laiswa boyebi te bapapa balobaka pe balobaka te balobaka wala na faki oye makambo yango toyebi te laiswa bien tomona ngo na miso bambuta mosusu balobi tomona yango na miso bamosusu laiswa nde sukisa pongi ya 3 jours mpona nini laiswa ata bapekisi biso kozongela te tozongelaka likambo soki omesa yango mpo otika ezaka matata okoka te laiswa sikoyo papa ntango batuni bandoki balobi na 1000 ans 2000 ans biso tokokota ndenge nini tokopesaki ndoki na bana mike fo malonga alobi bana bakosiporte te babana kolakisa bino misapi ke ye moto apesanga ndoki tozomona yango mpe tozomona yango te eske bana mike bazokosiporte po asimba kindoki mwana moke azoloba ndoki tere moto apesinga kindoki wana bazobomba te biso mpe tokokota lelo toza na bango mpe toza na bango te epele kindoki eza ya kopanzana na bamikolo na bana mike tozokoka te mpona nde laiswa koya laiswa pongi ya 3 jours kotango likambo wana ekosalama nani akozonga na nkolo Yesu tina tomelaka communion tina yango wana bozongi na mokili ya sika mboka ya sika oyo wana amonaki ntango azalaki na boloko yango biso tolandi nzela oyo
toyebike Nzambe alingi biso mingi tobengami bana mapamboli 4e génération ya oyo lisekwa ezali kozela yo totambola na solo nde tokomona makambo wana oyo balandi Kayin moyen kozala lisusu te ntango wana Kristo akozonga ya suka kuna nde makambo ya moto na moto ekoyebana ntango wana mpe mitune ekozala ndenge nini ozwelaki liwa bakoyebisa yo moko asalaki nga boye moto moko asalaki nga boye tokomona ye moko Abel tokomona ye moko Kayin tokomona basali nyonso ya kala ba Abraham tokomona bango na miso wana tata Nzambe to nkolo Yesu asangisi biso tozala esika moko moto na moto na lisumu na ye moto na moto na makambo na ye kasi soki balobi tubela Nzambe alemisi kasi soki tokangami nango pasi nde ekozala esika wana mobulu eye makasi ya koleka ntango ezalaki Sodome na Gomora ezalaki Ninive me lelo oyo mokili mobimba etamboli etike place te mabe ezomona na miso sala ndenge na ndenge ezosalamana na mikili na biso yango nekomonisa biso pasi keke ya mina ya suka Nzambe nde akokata likambo mpona bongo tolandi mateyi na biso ezali malamu mpona kobikisa oyo balingi babika mpona lelo tosilisi bongo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Maboko mapeta mamaka okombo ya tata ya mwana molimo santo ntango Kayin alongwaki bana bino akendaki wapi na Sankuru nsima nango aza wapi azali na Sankuru précisément na Deko secteur ya Mvungi ya solo toyebaki ete fukuta mutu Kayin ntango asalaki mbeba na ye na mbanza Kongo akimaki Kananga alekani akomaki na territoire ya Lodja na secteur ya Mvungi village ya Deko epai akendaki kofala me tata bobongisaka makambo na bino na ndenge ya bonzambe na bino na 2008 nde bopesaka programme ya mutu wana atungisi mokili mobimba pamba te etumbu na ye ezalaki makasi mpe moto moko ya mokili akokoboma ye te ndenge bopesaka ye bilembo azalaki na bilembo na ye atambola mokili mobimba azalaki esika ye mpe alelaki epa na bino olobi ete te moto akoboma yo azala te ndakendaki koboma kuna ntango wana papa bamutu ya kala babongisaka likambo wana po ete balongola ye esika ye azali me lokola likambo na bino epesamelaki nanu nzela te bakokaki kolongola ye te nde na 2008 programme epesamelaki na ntina na Kayin alongwa po ete kimia ekota anfa makambo nyonso ezwa nzela esengeli ye alongwa soki mpe akangami te ekosalaka mpasi puisque ye moto azotia mobulu ya bitumba akozokisa na makambo ebele alors esengeli kaka moto wana alongwa mpo likambo na bino ezwa nzela nde papa biso te toponamaki na bino po ete tokende na ntina na likambo wana ya Kayin nde sika totambolaki
totambola ki biso pamba te ava tolongwa yo obongisaki na bonzambe na yo na ndenge obongisaka papa ezalaki likambo mosusu soki nde tokoyeba yo tata kimbangu kiangani te ekozala mpasi mingi puisque na nzoto ya moto ntango nga nazwaka message wana ke tokende kokangaka ye nga nakimaki nalobi moto nete ka ye okende kokanga yo komondela ye wapi mpe ye aza esprit moto ya kala papa eloko wana na okoka te tozalaki na ndeko papa Jean ntango ye ayaka na ekole biblique mais osili kaka makasi ntango tosalaka beko ya 3 jours oyo ya bana nkole tozalaka na mbanza biso mpe tokɔtaka te tozali kobongama na likambo wana dernier jour toyaki kokɔta nde lembo elakisamaki ya victoire ya elonga mpo na rete na ye na nsima ntango topesaki barapport papa ondimaki ete bo okokende me ngai nde na nzoto nabangaki nsima osilikaki makasi olobi ete esengeli ka okende soki okei te ekosala mpasi esengeli okende tondimaki papa obengaki biso esika moko kaka tokendeki na yo moko oyebi ndenge obongisaka nde yango tondimaki tokendeki ti tokomaki esika azali po akangamaki papa alongwaki bato ebele ya mboka wana na mboka Diogo amonaki ye ntango ye alongwaki alors tokomaki na mboka wana na ntongo na yango baye banture ngai mboka mobimba balingaki babeta ngai yo nani atindi yo mpo oya kolongola kaye puisque ye moto aleisaka mokili mobimba histoire eza molai papa moye toracontre yango nyonso te tozokata na mokusi ngai mpe nayebisi bango boye ngai oyo atindi ngai nzambe papa Simon Kimbangu Kiangani ye moto atindi ngai esengeli kaka moto wana alongwa puisque ye moto azobebisa mokili mobimba alobi biso mpe ifuka tobeta yo puisque awa ndenge olongoli ye boye biso tokolia lisu te mokili mobimba tu tosalelaka ye ye moto akabelaka biso tozwaka nyonso na ntina na makili epa na ye mais awa ye akei biso mpasi ekoti esengeli tobeta ye ale oyo azalaki nkumu monene kati na bango mpe alobi te osimba ye te tala basoda oyo ya mikuse oyo soki bomeki kaka awa ekoyinda tokosila bolibere ye botika yake yasalika mosala ye batindi ye aza na likambo te bolibere ye ale bafungoli nzela wana balibere ngai po ete naleka ti bato bazalaki na aéroport ya Lodja bamoni ye akangami na ye alisoda kengeli ye azoleka vere ntina ilebo bamonaki ye papa ayaki na nkamba ndenge obongisaka likambo na yo asa akangami na ye jour wana etikali kaka olakisa ye na Abel po basamba ntina na likambo azalaki eza ya makasi ye nde moto asopaka makila moto eyambo po ete liwa eya komona na lelo papa ye nde aza coupable ya liwa to ya makila kati na mokili nde esika wana papa mwa témoignage mokende histoire eza monene ntango wana soki opesi nzela nde tokolobela yango nyonso nde misala merci papa yo nde kumanzonga bon ngai otindaki ngai kaka kotinda papa kuma te ondo baza batetela biso toza mpe bakutu alors bango nde balobaka monoko wana mais monoko wana nga nayebi yango te yo yebi yango te ingeta papa losaka merci tozonga na bino tosala nsinsani yango tozosala nsinsani makasi po ete mipeke wana nyonso elongo